Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino monolithe artificiel oyo bachaki na bandal taxé de signes ya basataniste etumbami sans kozela na édition ya lelo tokotuna historique ya bloc ya libanga yango soki euti wapi. Monolithe oyo esymbolisaka nini pe bana ya bandal pona nini batumbi yango bokoyeba yango na édition ya lelo. Ministre ya EPST Willy Bakonga a confirmé que kelasi ekozonga lundi le 22 février oyo à partir ya 7h30 na toute l'étendue ya République démocratique du Congo. Yango na ba étudiants na ba élèves balobi ndenge nini bakoyeba bongo ko se préparer pona kozonga kelasi to mpe kozonga nzela ya kotanga. Pona nini soki mama akufani mobali asupportaka kofanda ye moko kasi soki mobali akufi ezalaka kaka question ya quelques jours akozwa mama mosusu nde wana ba sujet tokodévelopper mokolo lelo na édition na bino ya KNB News. Nazana esengo ya ko retrouver bino ebele à travers le monde pour bolanda ba actualité na bino en continu kasi na lingala nulle part ailleurs kaka awa na KNB News. Neuf miliciens ya Kadeko bakangamaki bongo na ba FARDC oyo bazali kotamula na nzela ya Bunia babwili bango eyindaki babe FARDC azali ko continuer ko sala musala pona ko sécuriser ba Congolais bolanda reportage oyo. Ba forces armées ya République démocratique du Congo FARDC balansaki série ya ba opération contre plusieurs groupes armés na ba périphérique ya ville ya Bunia chef lié ya province ya Ituri depuis mardi 16 février 2021. Selon porte-parole, il y a secteur opérationnel, il y a armée na Ituri. Ba opération Oyo ezalaki lancé pour anéantir ba force négative parmi bango armée de libération du Congo coopératif pour le développement du Congo ALC bar Codeco Oyo bazali coopérer na est ya ville ya Bunia Codeco bar Bon Temple actif Oyo bango bazali coopérer na partie ouest P Front patriotique et intégrationniste du Congo FPIC Oyo bango bazali actif na sud-ouest. Lieutenant Jules Ngongo adressé bilan ya 9 miliciens ya ALC bar Codeco oyo bazali neutralisé. Ba forces armées pe lisusu ba attaquaki pe ba conquérir nouveau bastion ya groupe armé Codeco oyo ezali situé na 25 km notamment ba localité Malabo na kla ya Anou de Kwabo pe Dungwe na groupement Chili pe Peni ya secteur ya Walendu Tachi na territoire ya Djougou. Bilan ya ba opération oyo ezali ko se présenter boye 9 éléments ya groupe armé Codeco bar ALC nde bazali neutralisé pe 2 armes ya ba type AK-47 pe plusieurs munitions de guerre nde ezalaki récupéré na armée ndenge lieutenant Jules Ngongo a déclaré na presse. Na partie sud ya ville ya Bunia, même source a souligné que plusieurs localités et sika ba miliciens FPIC pe quelques éléments réfractaires ya FRPI Force de résistance patriotique ya Ituri. Bango pe bazali na influence moko ya makasi kasi actuellement bazali sous contrôle ya armée ya République démocratique du Congo. Lisusu localité ya Songolo, Andozo, Medu pe Kangu na territoire ya Irumu. Lieutenant Jules Ngongo a indiqué que ba opération oyo eko continuer jusqu'à ce que ba ko neutraliser ba groupe rebelle nyonso o opéraka na partie est ya République démocratique du Congo. Kinshasa, il équipe partout. Ministre entrant Samalokonde na ministre sortant Sylvestre Ilunga Ilunkamba basololaki mokolo ya lobby premier ministre ya kala atikeli Samalokonde bureau oyo immeuble intelligent en attendant remise reprise ça les makasi premier ministre sikako koyamba batu pe a continuer ko sala mosala na e ndenge ekoki bolanda na reportage oyo ya Nathan Siata. Nouveau premier ministre ya République démocratique du Congo Samalu Konde akutanaki mokolo ya lobby mercredi 17 février 2021 na prédécesseur naye Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Rencontre oyo intervenir 3 jours après nomination ya tout nouveau
Premier ministre Sama Lukonde na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Officiellement, eloko oyo deux personnalités ba échanger qui eyebani na noté kasi foko yebake et salemaki na immeuble ya gouvernement oyo ezali situé na commune ya Gombe. Mardi eleki chef ya gouvernement azalaki reçu na informateur Modeste Batilu Kwebo oyo aremetaki ye rapport ya mission na ye ya identification ya nouvelle coalition majoritaire na kati assemblée nationale. Et Sengeli peut rappeler par ailleurs que Premier ministre Sama Lukonde a promettre que participation ya makasi ekozala ya ba jeune pe ya basi na kati ya gouvernement na ye. Lisusu annonçaki que taille ya gouvernement oyo ekozala réduite conformément na volonté ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kinshasa et l'équipe partout. Rentrée scolaire paix académique et Kosalema le 22 lundi oyo ezali koya février et c'est que bato ndenge na ndenge bazali ko se préparer déjà. Ministre Willy Bakonga oyo azali EPST à Betty lisusu c'était Bolanda reportage oyo. 2 mois après, suspension d'activité scolaire et académique suite à la deuxième vague à Covid-19, ministre et enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga a confirmé finalement que rentrée scolaire est allée lundi 22 février Oyo. Namalobanaye, patron à EPST à BTCT à Ekambetali, respect strict y a ba geste barrière, nangambo y a ba parents, pe nangambo y a ba enseignants, pe bino pe ba élèves, boye ba koto sanibeko et pe sami na bakundi. Chers parents, chers élèves, chers enseignants, tata na bana, ba maman, bana, ba enseignants, ba partenaires éducatifs, conformément à Maloba Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi Oyo a ça qui communiqué le 12 février pour la makambo ya Covid à l'obelaki makambo ya reprise il y a des activités scolaires dans universitaire. Il y a en tant que ministre et enseignement. Il y a des nyonso ke kelasi et zozonga le lundi oyo 22 février na 7h30 sur toute l'étendue il y a territoire national. Il y a na sengi na ba parents na ba responsables tant nationaux puis la province au basé dans le secteur d'enseignement, base à disposition pour tes classes ezonga malamu bana bazonge la kelasi et puis et ça les mandé na strict respect il y a ba mesures barrières contre Covid, c'est-à-dire là ça moi na okashine ko sukola baboko air nyonso gel désinfectant pour ba continuer calendrier scolaire na bango 2020-2021. Calendrier scolaire 2020-2021 réamélangé et cause à la transmis na bino nyonso kala mingité pour botangisa bana malamu et puis ekoleka na bavoi bino boyebi na bakano habituel batatala ba mama na toni bino botondi les canaux habituels. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Nangambo na YP ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka Losanzola a informé les étudiants et l'institut supérieur Nanzere à communiquer de presse sur les kotambola uta mokolo lobby réaménagement et calendrier académique 2020-2021. Yakoyeba ezali que année académique au ekobanda lundi 22 février pe ekokendeti vendredi le 10 décembre 2021. Contrairement à bane mosusu o esila kanango na juillet. Suite à la pandémie à Covid-19, ministre est su à sengi na ba étudiants ba se protéger donc ba se prendre en charge. Puis la université ba mesure pour la protéger ba enseignants ba corps académique et le mot na ba étudiants. Nyonso oto ba que salemi si ma deuxième vague ya Covid-19 kastoko senga ko biso nyonso tout sa mibeko ya l'état pour na komi batela ni batela pe moninga eza pour na bolamu na yo. Kinshasa et l'équipe partout. Kelasi ezali kozonga lundi le 22 février à partir de 7h30 dans toute l'étendue il y a République démocratique du Congo pe ba activité na ba université nyonso ezali kozonga tokene ko tourna ba étudiants na ba élèves moral na bango ezali ndenge nini est-ce que bazali déjà prêt pour na ko banda kelasi sur terrain ezalaki bongo Beni
Mambi na Peggy Lunga pour un reportage Oyo. Oui, tous êtes d'accord. Tout s'est préparé déjà parce que le roi est brisque et mais il s'est préparé avant de payer sa date. Merci la ministre et pour la rentrée académique on va dans bien té. On a 2 mois de pandémie on te vend dans et puis si biso déjà retard il y a beaucoup interro TP donc il s'allie bien té et puis si retard pour la préparation ba TFC le roi nyonso bambongo brisque boé on va préparer donc il s'allie bien té pour 2 mois on a ba permis qui biso dans. Bon, on sait que le ministre, tout royo, parce que si on attend tout consommer vraiment des études, tout tanga, matière et quota, pour tout se préparer bien. Quand tout va bien attendre en tanga. Pour tout royo, vraiment tout tanga bien, tout il m'a un bon résultat, quelque chose dans tout, parce que si on attend vraiment il y a études. Ouais, préparation vraiment comme tel les athées parce que la début notre yeux attaquent mon côté, tout banda qui nous est mon côté, donc on s'est pas vraiment préparé. To préparer lo mon côté to linga ndenge banda lendi to banda mbamo na baku na sikambamo ne bandeli bongo donc to sepe non vraiment ma classe ndenge zongi année passée to tanga bien te kana makamba covid année on soit banda ka boye ndenge classe zongi on sali pa malamu attaque ils ont prolongé ti décembre et pour année ils a clôturé mais to sepe quand même to tanga ka ko va nanda ko vraiment ils ont ennuyant ma classe pour ça ka tâche ménagère c'est pas vraiment bon on a besoin de tanga donc la société n'a pas au pays n'a pas vraiment besoin de biso donc nous vraiment on est une classe en ezongi bo ministre boka takatango li souté corona to vivre na ngoka bongo botika biso to tanga année passée to passer ba classe maintenant ba vie de belé to tangi pena année mobimba te anu ndenge ke ti décembre bon to tanga pena mobimba boka takatango li souté ke o juillet sous bo de combo confiné ba tout donc bon pena te bo sala ngo to tanga ba na kimia no surtout kene pena donc to pena court comme il faut. Vraiment, pour la biso élève, tout se paye ma casse. C'est une bonne idée. Pourquoi tu vas dans la bandaku? Pourquoi tu vas dans la bandaku vraiment? À part Kotang, vraiment tu vas dans la mais les gens vraiment, ils ont mal pour la biso. Tout est aussi 17. Donc tu accordes les chance pour la biso. Boende bien enseigné là. Tu vas dans depuis que notre vraiment idée à jouer, ils ont vraiment génial. Tu commences à continuer à les sous comme ça là. En fait, et ça a un plaisir parce que c'était pas seulement le lundi, le 22, on avait déjà annoncé ça depuis le 8. Puis les 8, ils ont reporté les 12, les autres qui n'ont qu'à se reporter. Et puis on ne savait plus quoi faire. Vu que nous, on doit faire des stages, il y a beaucoup à faire donc, dans l'école. On doit faire des stages, même à se reporter en caca. Donc on ne sait plus quoi faire vraiment. Bon, c'est juste que on est en haut malgré que nous a repoussé qu'en haut, vu que nous on a beaucoup à faire à l'école. Donc il y aura encore beaucoup à faire. C'est sûr que vous allez parce qu'on a beaucoup vraiment à rattraper. Na CP nanga ipona na posa kotanga na CP nanga mais ndenge ba check lundi bongo eza quand même neti batu musu ba préparer penza te neti pas na biso neti nga moko na nous vraiment na préparer rentrée te mais na CP nde rentrée académique on ndenge eza lundi. Monolithe ya bandal ezali d'abord ya lukuta pour monolithe ezala libanga kasi wana ezalaki libanga te bino mo bobonaki structure oyo bachaki yango selon batu mususu o ebimaki na butu bolanda quand même ndenge nini topé réflexion au biso na kanbe to sali sur likambo ya monolithe wana. Découvert la place Bakaya ou la commune ya Bandalungwa samedi 13 février dernier, monolithe o ebimaki kuna epesi place na ba interprétation ya ndenge na ndenge. Kino azwakate akomisaki esika o lokola site touristique kino ye moko ase décidaki kotumba pe kobuka yango œuvre d'art oyo bozali komona considéré na bamoko lokola chose étrange pe na basusu lokola œuvre satanique. En réalité monolithe ezali bloc de pierre ou de métal oyo ezalaka soit naturel soit artificiel. Yango ezali na bamboka ebele lokola Australie, Mauritanie, France et même na Nigeria en Afrique. Tokoki konote ke ba monolithe misusu e aparisaki étrangement na bamboka lokola Turquie pe na États-Unis dernièrement. Kasi na o etali monolithe ya place Bakayau, bakino ba témoigner que œuvre o ezalaki fabriqué pe déposé esika oyo kasi bango bayebi tina nango te.
tokosenga kaka na population kinoise tosalaka makasi ya kosecultive pe ya kolukaka koyebaka baréalité misusu na nzela ya lecture pe barecherche personnelle na autorité urbaine soki eloko ya boye esalemi ya malamu ezali koinforme pe koexplike population po ignorance ememaka kaka na libebi tala ndenge babuki œuvre d'art kinois eza pasi Kinshasa eleki partout. tozongaki na terrain na bandalungwa mpona koyeba cause nini bana ya bandal bayebaki kozikisa monolithe wana bazalaki na information te to bayebaki ntina nango te bolanda reportage oyo ya Alpha Mulenda. eloko bakunda yango a partir ya 23h30 na bamindele siko kokunda eloko oyo tokei na wileri tozonga boye tokuti eloko deja se kundami 01 ndenge bapozaki eloko oyo toyebi ndenge bapozelaki te bapozelaki na molimo nini na présence nini te eloko ndenge esalami boye ezopermettre ke ndenge bakinois na bakongole basiliki il fallait bayebisa nde bana quartier bayebisa nde bato ke tozosala eloko boye tozosala eloko boye siko ndenge osala eloko wana ozoyebisa bapeuple te tokosala nini il fallait tobuka yango bakotyele biso ka bombe bato babimi na ntongo boye bato nyonso bakufi ozomona biso tobatami na ndako mpona couvre-feu me makambo mosusu ezosalema na nsima eza bien te mpo na amerike eza libanga nde ebima oyo bango awa bazwi batole ya aluminium basangisi yango batie mabanga na se na mabende basangisi bakundi yango na butu bato bamonaki te na ntongo batie sécurité ko eloko ebimaki na amerike ebimi awa wana ezalaka richesse ya mboka me kokosa bato boye esali biso vraiment bien te eza mobimba ya lisumu mpo baindispose bakinois ebele yango omonaki totombokaki nde bapanzi yango population oyo basali revanche donc batiaki yango na butu boyesa hôtel ebimi na mabele yango moko tomona te bana tobotama soko teli na place wana eza na bibe nde batie to bibe nde komi kobota na mabele na brique to bibe nde komi kobota non toza na problème toza na pasi baluka ata solution mosusu bato nga na vanda na delvo bato bafuti transport bauti tiango bauti delvo batala eloko euti mabele oyo euti na mabele me totala boye batole papa baye kolonela biso baloneli biso batole alors bakinois loka toza misu ga misu efongwama tolinga te moto akosa biso totiango moto tozwi moto totie eziki mais eloko ya boye ezosalama na mboka bazoopose yango couvre-feu yango la police eza pembeni awo bazoyeba te seke mpo na nga la police esala mosala ya malamu te mosala eza kaka ya kotia barrière mpo bato bapesa bambongo ntina baaveni ya kati sikoyo eloko oyo tobanda komona foto ya président awa na chef coutumier balongoli foto mpo baya kopose eloko oyo mais la police ezaka pembeni awo na babiro de mobo ya lukuta koderange bato ya mituka na nzela mikanda moko ya lukuta babiloko wana nde tosepela nango te kamula loba mokonzi ya mboka afongo ya misu oyo eza montage po akoma eloko nini oyo basali oyo baba libanga batie me batimo libanga batie bomoni brik na bet na libende mpo balobi wana basude ngo osu kosude tala yango wana batimoli donc eza bien te mokonzi ya mboka afongo ya misu mpe en plus foto monene mokonzi ya mboka ezalaki awawa balongoli foto président de la république bakati yango na foto chef coutumier ezalaki wana balongoli yango mpo balakisa kaka balakisa bato ya montage eloko ya lokuta o eza bien te naza tellement mécontent et nazo regretter mingi parce que photo ya chef de l'état président oyo biso tovotaki ye photo e disparaître na baaventure moko ezanga ntina o monolithe mais toretrouve awa mabende basude yango na babrike na kati donc eza baimplication satanique oyo eza malamu te et puis chef de l'état a dédié déjà nation oyo na maboka nzambe et puis eloko ezofrate biso eza te eza kinoki eloko toregrete ni photo ya chef de l'état photo ya président oyo biso tovotaki ye et disparaître na mambaki noki donc chef de l'état a veillé na service na ye compétent asala bainvestigation mpo na foto na ye emonana basali musala moko ya munene oyo eza kotimola koplante eloko wana
et banité air basala kiango air nini mutu moko ta remarqué c'est que couvre-feu eza bien té toza devant la police a bango bazaka ko déranger ba moto ba makambo ya mbongo ba voiture ko bloquer bani c'est-à-dire couvre-feu na mboko yo et ça la matin no bourgmestre ba gérer ba commune na bango mabe donc bourgmestre bandal abimi incompétent Gentini il est complice Gentini ngobila est complice le ayebi na ye nam gumaza bandale ayebi na ye naka songwaza complice na golden propose pe complice oki bodoni su be bombe awe to comprendre ngote bozulu ka nini na chilombo to yebite nini mais en plus bobuki to pas mo kontamboka ngana osenga tous les services ya chef de l'État et renseignement balande la Gentini ngobila d'interpeller la justice. Beltexco, toujours prêt à servir population. Bisikani Toko Zoblo à Beltexco, Bolanda. Bisika Kosomba ezali partout. Toza na wenza matete. Oye pas distributeur na biso babengi papa Succès Ramat. Oye na wenza rond-point ngaba. Tozali na maman babengi la réponse de Dieu. Oye siko na wenza matadi kibala. Et pas ya magasin na somo Beltexco ezali. Oye siko na wenza ipen. Okuta mama Konde azana ali distributeur à Beltexco. Oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Beltexco ezali oye na wenza ya bandana babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Beltexco ezali wana ba distributeur ya Beltexco bali na Avenue Sport na wenza Gambela oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Beltexco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté ozali na distributeur na biso moko kuna comme na Yesele Muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas, Beltexco, vraiment mon souvenir mboka, mon côté na terrain, Kinshasa, et l'équipe partout. KNB News, première chaîne d'Abino, il y a information en continu, tout le monde continue à copier Sabino. Bilo ya solo ya ndenge na ndenge ba information en continu, puis surtout analyse actualité, tout ça ko fungo l'actualité, ndenge longo bani bo raté KNB News té parce que oui, bah bien que na chaîne YouTube KNB News, bah émission nyonso tout ça ko produit et zali ko leka kuna ba bazali ko tala bazali ko sepela. Bo landa mokolo lelo extrait ya émission Bozambe et sikani ni héritier lokoji ayambi bongo apôtre Guy et puis bo landa émission Maboke et Sikanini bayambi comédien Ferrari na mwana mboka Rose Okito. Allez ngapé na c'est na landika nzela wana parce que j'avais envie de devenir comme Etienne Tshisekedi et yango wana na kendai ko sala droit na unikin ayant totalement oublié d'ailleurs na zako kende sous ba église j'étais devenu tout autre. Je n'ai pas mentionné que les diables s'étaient aussi servis de moi. Nazaki la diamba. Waouh, pas moyen. J'étais un grand amoureux de la musique mondaine. Bon, excusez-moi, musique mondaine, peut-être ça va choquer d'autres personnes. Musique profane. Voilà. Nazaki un artiste nanga préféré. Soki Ayembi. Donc, je peux commencer à pleurer. Na koko longwa enikin na futi moto pour na koya na concert à JB. Vraiment. Dans les cristals. Donc j'étais là étudiant. Et puis nazaki na tendance à gris bah moi biloko mike il m'est arrivé d'aller dans des cimetières faire des incantations, tout ça c'était difficile avec ma vie. Nga droit peut-être na ki avocat na magistrat na continuer œuvre na nga escroquerie ba nitikanga côté wa. Et il me disait, tu dois me servir. Ton père m'avait fui. Abenga papa nanga il faut aller à temps plein, le père l'avait fui. Alors il dit, toi comme tu es un fils aîné, allez, je te captive. Il a tingaï. Alors, on a hésité kimiki. J'étais pas d'accord. Nous avons pas mon plateau qui toko na KNB. Merci beaucoup. Vraiment. Et à la prochaine, les KO vraiment. Merci beaucoup. Pour la deuxième continuité au bombi na makamose belé na l'opinion sauté. Merci l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Atoni ali bota mai na français e ba benga nini. Ah, na bi prophète do pesa makambo pete bo po anini.
nayebisi mai na français babengaka opire tozokende malemi bomona nde ndokende likolo mai na français opire atuninga soki bapesi yo moi égale ya combien na bi prof su tokomina makambo makasi boye nese mokolo batangisaka wana ezala ete asiliki oyo oyebi te so bapesi yo mokate moko aleba botoli yo mokate mosusu otikala na nini ngana lobisaki nde pete boye babilo batuna pete so bapesinga mokate moko babotoninga mokate mosusu na otikala na nini naotikala na mafuta na boko nayebisi prof prof abetinga na ndenge moko yo okeka na yida ndeni mukolo eloko wana ezali nakanisi kobimisa te ye na ibuyibui te ya bui bongo yo ozokompare ya bui na yida ta yo moko tosanga bongo te okompare weraso na nani donc na ndenge sikoyo nakendeli na génération na biso na bokoko na biso mpona nini soki mama akufeli mobali aumelaka kofanda ye moko kasi mibali soki akufeli mwasi okokonte kaka bajour na misapi osusuki boye mama ya sika bolanda reportage oyo tosaleli bino epesami na Benet Kongolo na Peggy Ilunga. tomonaka mwasi soki akufeli mobali asiportaka kovanda ye moko même soki age ezana muke akondima na ye kocontinue vie na ye moko sans mobali kasi kote ya bapapa bango bakokaka kosupporte te papa soki mwasi akufi akoluka mwasi mususu po abala ata soki age si ya avancé il faut azala kaka na mwasi yango tolingi toyeba pourquoi esalamaka bongo balingi zoto makasi bapapa ta okomona papa mokolo boye 50 70 azobala mwana 12 ans biso tozalaka na susi makasi ngai soki naza bo soki nakufeli mobali mpo na ngai na mwe na ngai navanda na ngai nakomi kotalela bana na ngai kotalela misala na ngai me bango bazalaka bongo te papa azaka lelo soki akufeli mwasi lelo lobi azwi mwasi mosusu balingana na bango kopema te balingi kozwa basi makasi omoni biso mibali biso mpe tokokoka te po biso ndenge nga na boye nga nakomi mpaka te mwasi akufi nazwaka bamakango libanda te nazwaka makango libanda mpo asokola bilamba nde nabimaka boye akombola ndambo alambaka po biso ntango olamba ezalaka te nakokoka te biloko ya nzete ezosala nakokoka te nakozone 2 mois 3 mois 4 mois nabungi ye apres alenga luki mwasi mosusu te apo makila nzete mpe esala makila nzete esala na nakufi te ntange naza na vie esengaka bongo naseli naturel bareses ebele particulièrement moto amutaka bareseni na ndenge na ye mosusu atala boye naa na bana mwasi nanga akei nga na kobokolanga bana oyo deuxièmement mosusu aa na mbongo alingi honneur mpo na bainvitation kota kozwa babaoreni asalaka esengaka aza na mwasi e de toi mosusu mpe na bana sipasi te akotala nde akonikele bilamba nga na kosala mosala ndako donc barezo eza mutu na mutu selon choix na ye bapasta ya nzoto voilà esilaka noki te mpa mobali mpo mobali ata komi na 70 ans azala toujours na poste ya nzoto donc baza nango bainfidèle mais puis wana eza ndenge na bango nde nzambe akela bango donc jamais papa akoki kosupporte te sans ke avanda 1 mois to 2 mois sans ke mama aza mopanzi te donc eza mpe impossible mais mama akoki kovanda na ye biso basi nde tozalaka na bolingo ya kolinga mibali komema bango na motema mais mibali mpenza bango nde baza mpenza na bolingo ya komema mpenza basi na mitema te wana fo oyebaka ngo mais eza ndenge nzambe akela bango ke akoki kosupporte te il faut kaka azala na mwa moko pembeni posa nzoto esilaka bango noki te mpo mobali akozala ata na 100 ans azalaka na posa nzoto mais bamama balembaka avant mobali ndenge aza na aza être faible mobali so atikali na ye moko akokoka te premièrement nani asokolela bilamba nani akorepasele bilamba nani akolambela ye en ce moment là kozala na soto ekoluka aide semblable mosusu asunga ye mpo na makambo ya mike wana par rapport à ça yango mobali alukaka mwasi mosusu mpo na asunga na misala ya mike ya ndako non ce n'est pas ça secte eza eloko te eza par rapport à misala ya mike secte eyaka na nsima liboso eza nanu makambo tozoloba eza tre capital kolia na ye kolata na ye kosokola bilamba asalaka mosala c'est ça l'essentiel secte eyaka na nsima comme na biso nzambe apeta biso mitema makasi tosupporta makambo ebele yango omoni topandaka ozo mobali mosusu mpo osala nenge
ofani na mobali na bien bopase babon moment mobali aki atiki yo okoleka mobali mosusu ofani na ye boye makambo ekomi. Alors par rapport à ça akotika nga na bana mobali na akuti nga na bana bandi okomplike nga vi na bana na ngai ou bien viole mwana na ngai. Tout ça par rapport à ça ma expérience tomoni na mokili yango na topréféra tofanda bongo oba tobokola bana nati bakokola nzambe akosunga bango bakokoma mpe bato bakomona bolamu oyo osalaki bana mpe bakosunga yo. esengeli boyeba ke bapapa bazalaka ndenge moko te na bamama mpo papa akozala na poso ya mutu ya kolambelaka ye ya kosokolelaka ye bilamba mpe ya koede na makambo mosusu yango bakokaka te kotikala bango moko soki mwasi ya kufi kasi kote ya bamama mingi bapreferaka na bango kobala te après liwa ya mobali mais exception eza mpo eza na misusu mpe basupportera kovanda bango moko te sans mibali donc tokoloba ke koboya kobala to mpe kobala après liwa ya partenaire na yo ezalaka choix to volonté ya mutu. Kinshasa eleki partout. Vous allez belé à travers le monde ya kolanda ba information na kati ya KNB News vous allez première chaîne de télévision et salami pona bino kopé sabino ba information en continu na lingala nano ezalate depuis ba sala TV depuis mundela sala TV mutu mundo ko sala TV TV salami na République démocratique du Congo chaîne ya liboso vous allez kopé sabino ba information en continu kasi na lingala KNB to kanisi bino pe to kanisa que pour continuer ko travailler pe kota la biso lisusu ebele biso toza ko travailler bino boza kota la biso ezali contrat auto signé nga na zana esengo ya ko retrouver bino mais naka na souci moko ya makasi souci nanga tokuta na lobby Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino